trafic, la liberté. Liberté! Bonjour, bonsoir, bon appétit. Na balangi soya Boyebi TV, la chaîne du savoir. Balobi chaîne Oyo et ça la rate batu ba makambo. Chaîne Oyo zongi sabatu na raison. Babi chaîne Oyo éduquer bien le sous. Donc ceux qui ont éducation na ndakute, yeba que le savoir et ye wana pona yo. Alors bino bato pe besoin d'éducation boningi ko sale la yangote. En tout cas cette chaîne Oyo zongi sa ona nzela. Yo pe mutu o sale la kamema la moté. Et notre chaîne le savoir Oyo zongi sa yo ozonga na nzela. Beta ofimbute to kanga pe na kachote mais to te ayo ozonga na nzela. Alors nga bino chati la star maman na bango nazali lelo awa bomoni nga liboso na yambeli bino invité na biso na kombo ya Saint bato babengaka ye Saint o batinyo ça va dire que j'ai déjà dit bonjour. Oui, bonjour Chati la star et bonjour à tous les téléspectateurs et na Pesti Bango bon vent mais nazara comme l'habitude concentré au long de l'émission nous qui kolongwate yende kutu au contraire partager lien tout long de l'émission qui toko na Kolisa Boyebi ndenge papa na biso Saint alobi Kolisa Boyebi en tout cas ngai na bino to Kolisa Boyebi lelo oto yambeli bino Saint o Boyebi déjà pour moi la déjà tozala na déjà mais lelo oyo tozala mo ba sujet ya miki oyo to partager na ye pour to Kolisa pe Boyebi ensemble biso na bino pe bozo kolanda biso na travers bilili mais avant to bandana papa na biso na tengeli bino ke onyo so toza abonné te à s'abonner ko s'abonner est simple so ko tali likolo o mona ba komi abonné na rouge so ko fini yango o komi abonné o fini na ngonga mo mona na ya mukie ba benga ngo cloche au fini yango en tout cas ba notification nyonso soki émission kaka etike côté o mona mbala moko et na téléphone na yo ko suka kaka na ko s'abonner te partager liker commenter critiquer pe mais yeba moi critique moi mukie moi critique moi kita moi mukie na critique mais mingi partager panja émission pa baninga oyo ba yebi na noté Boyebi TV bango pe bazala ba abonné na biso papa na biso Saint bonne santé. Oui, santé nzambazo batela qui mezali. Oui. Namoni kosa, ne ba na kosa. Bon, kosa penza eza ngwa gelamba ndem mutala ti c'est tricot musupa ki ani segné non eza gelamba. Eza elamba te. E ko kana mba di tricot te papa. Olati kosa nani ne ba be cravate. Biso na passe benga cravate ngala benga kilam na passe benga kilam funga ngala benga cravate no yangwa. Oh, linga di cravate. Linga cravate na passe kilamfunga. En tout cas. Merci beaucoup. Donc, c'est la monique cravate na kanita ba papa ya kala. Bon, ba de ba do pesa bilamba valeur. De lo o ba jeune comme on a jeune à la cravate boy c'est au cas moi de avant que nous la jeune à dire pourquoi ba jeune ba la ta ba cravate. Bon, pour ba éviter biso tant tozokola biso tokela na konona tone ko benga ngo tenue officielle tenue officielle ezali takola ta singlet ou soit takola ta short mo na kati ya chemise akangi bouton ya suka azui cravate atie ezaki jugé même na ba biso totangaki bana en école ezaki biso obligatoire faut ya bongo au filet ba c'est une chemise na yo au filet azui cravate otie ou avancer même dans l'église catholique on a côté en kalabongo même la messe français ba côté messe français messe anglais messe latin ba maman nazoloba ba messe à 8h 9h 11h ba iba maman nazoloba donc voilà il y a romoni à l'époque ba nyonso bazala ba kokana baza simple tout droit très poli vraiment très poli ezali bien ba cravate ba nyonso ba kokana bilongi éducation ndenge ezalaki balingai bato bazala na aliment oto bengaka na lingala bato bazala na aliment bazala na ordre nde bazoyebisa yo mutu ya cravate na veste akobunda te. Ok. Baoso abi l'homme de la paix faut habiller chemise avec cravate. Ok. Akobunda te po akolinga ba abebisa classique classement na wana lati classe agité. Donc classement na wana classe akolinga abebisa ngo donc il faut que nazala en ordre. Akolinga bitumba te. To koti to kanga si genre mo muke lelo o bana lelo balingi fashion. Bana lelo balingi ba jogging nde ba benga ba jogging mo la tout le jeune il faut la takaka jogging na mon habite so ebi jogging ba pantalon mo ezala pas on habite des autres papa ça des autres jogging wala o ezala ka ba banini o ba tricot donc bana nyonso balinka yango komona lelo o mwana azula ta classique ndenge ezala à l'époque na bino ozomona mwana o azula ta quoi descente jeune je parle de hommes je parle pas de femmes to lo bela poto lo bela cravate justement ozomona mwana o ke de classe la cravate
mais soki akomi kaka classe babili basone kaka longo cravate donc bakomone yango na nzela te quoi donc on dirait kangi na kingo mais à l'époque na bino ezalaki auti na classe na cravate na ye akomi nango ntina ndako mais lelo oyo bana classe bazongaka nango lisusu te moi conseil moko moki okopesa bajeune na biso bana oyo tozokobota lelo oyo bakei na désordre nde obengango désordre nabengango désordre mpo biso na portugais babenga yango kilikili na portugais kilikili donc na portugais kilikili na portugais donc na portugais kilikili donc yango kilikili bato boza en ordre te bolingi ordre te donc boza na ordre dispersé donc boza na kilikili donc voilà conseil na kopesa bango bango bafanda barefléchir oyo nayo bango sikoyo po eza important mpo tokanga mwa sujet ngo ya moke to ferme parenthèse yango baomona ke baolata sali te baolata sali te azwi pantalon eza nango na mesure na taille na ye pe na mesure na ye akitisi yango atiki pesi nyonso na libanda omona alati dekale moko ya mabe makasi dekale eza elamba ya kati tonobenga kala badekale baélargi kaka meme mpe silipe eza silipe kaka bayemeki koélargi yango mwa moke kilote donc soki baréduire yango vous comprendre bien soki kilote baréduire soki silipe baélargir eza mpo na kati donc omona na libanda te mundu nyonso komona yango te eza kaka mpo na yo mo moto olati yango na kati mais nde bango bazwa yango soko bazwi yango baexpose yango ekoma lokola abi moko public, madame mon on a tiré robe, vraiment très bien habillé. Hein? D'abord, permets-moi de te féliciter. Donc nous on l'a déjà boué. Et ça déjà bon, moutala fa ala ta bongo. Moutala ta bongo. Surtout et la monde moutam on a public. En bande ko balandi nazo kana kata émission. Donc soutien ça et la membre interne. OK. Donc ça moutam encore ministère va mon até. Ok, la sujet mususu pamba. Ok, la sujet mususu pamba. Donc tokanya okaka. Sowa eza ba sujet to ya donc yango tena ko nimisa na conflit kaka. Yango wana bande ko balandi boye bake sengle eze lamba ya kati. Donc la pe kilote on venga décaler eze lamba ya kati. Ko sala erreur wana te yo jeune ozwi elamba olati ofongoli chemise nyonso ozwi sengle zo la ça sengle on peut ton nzulu kanango et to kata nango eza malamu te eza mabe wala bordire eza pena mabe po au mona ke obomi ba partir de côté elamba ezali po bombo ba partir sur nzoto oyo epaye mona na te en plein air donc tango otikala sengle bongo to ozotambola torse ni osala mbeba ya monene osala lisumu ozosumukisa bato ebele oyo bakoagir na comportement na yo ndenge moko mpe kolikambo etali bilamba ya se donc pantalon tolata yango na loketu totya ceinture ekozala malamu so mpe pantalon ezokoka nango 5 ceinture te kanga yango na ndenge elongo bani yo moto wana na ceinture te oza na cours de route pantalon ezokita luki yango ata singa moko kanga oza na conseil oseko na motu te conseil na pesi yango wana ozala nde motu na société. Merci beaucoup en tout cas. C'était là à propos ya bilambaka pour la moni papa na bisala tellement qui te royant to ngate ozonga mwa muke na sujet o eza ba sujet pe ya ko partager to pe ba sujet ya ko lobela na mikolo ko na ko ya to pe ba sujet wana o to ko lobela pe ba bima ya kala na ba bima ya lelo to ko lobela elamba ezaka ne fenini na nzoto ya mwasi to pe na nzoto ya mobali to ko lobela bisusu basi o ya kala pourquoi bazaka na valeur en travers bilamba to ko lobela vraiment ba sujet wana ebele vraiment à long et à large et vous allez partie par partie donc pourquoi les lo oyo bana ba ko lata boy be fait ana eza nini ils ont produit nini en tout cas ils a ba sujet ya kitoko mingi o ba parents ba ko sala vraiment ya ko sepela déjà tant ba yoka ba sujet na surtout ba parents ezelo ko o tabou le comment ba parents ba ko zolo ba susu na bana te mama ye moko pena o question mais la mona bilamba wana en tout cas to kolobela to zongi na sujet na ça lelo potozonga papa na biso ozalaka na cassade façade moko politique lelo oyo mois de la femme ezokoya journée de la femme ezali koya bamama ya kala bazalaka na valeur te na société bamama ya kala bazalaka bafemme ménagère fo balamba kaka na ndaku mama ya kala ezalaki asalaka te papa nde asalaka mama aza na ndaku na bana rien que pour la maison. Au moins, si à côté société, moi, si à côté bureau, moi, si à commis ministre, moi, si à commis député, donc, tu commis partout. Et puis, droit de la femme, parité, et Yanakatia, Congo. Qu'attendez-vous de la femme dans la société? Merci beaucoup, Chati la star. Actuellement journaliste à Mbinga plateau. Na félicité d'abord au sujet en gros, na mon c'est très important. Et ça sujet moko eza na histoire na kati. Et ça sujet eza na histoire na kati na kolinga liboso na préciser
bande ko balandi ba meka kozala penza curieux ba sujet oyo boyebi tu na histoire ezalaka na 3 étapes. Histoire ezalaka liboso na le passé, histoire eza na présent ou pendant et oza na après. Ba histoire oyo babetelaka bato eza ba histoire moko fabriquée et tripotée. Pourquoi tripoter, fabriquer? Ba fausse histoire ba bomba yango. Ah bon? Ba fausse histoire ba bimisa, ba vulgariser yango to ba propager yango et pas ya population na masse congolaise pour la masse africaine en général, ba tika na bozo ba mona moto. OK. Na ina ba preuve moko un peu concret pour que bato o bazo landa biso bande ko balande bisika so azwami ba koka koyeba eloko na loba na kati Afrique pe bande Afrique et na Congo en particulier quoi to se retrouver na RDC. OK. Quand la société africaine ezalaki basalika basi, c'est-à-dire mibali bazaki na betondi so bake bakati kaka bazamba batumbi banzete basali yango batumbi banzete po kala makala benza ki utiliser batumbi mboka bana ko utiliser ka bakoni ba utiliser bakoni na bango so bakati betandi moko boye balongoli bakoni wana pita baloli mabele baloni ezali basi. Basa clair, ça clair, il a toujours bassi. Pour récolter, il a toujours bassi. Mais il va y avoir des directives, tout va continuer. Quand on va faire la bongo, on va faire la provision bassi. Tout ça, on va avoir des difficultés, ma fouta, tu as des difficultés à Mungwa, tu as des amis, ma manioko, tu as des amis, la paix, tout ça, on va avoir savon, tout ça, on va avoir des acquis, rôle de la base. Déjà, moi, on va avoir chef du gouvernement. Et maintenant, la française, la modernisation, on va pas confondre. Et oui, déjà, depuis nos ancêtres, ancestralement, déjà, bisous, tu as dit, na bakambouana. Donc, moi, c'est un rôle, ouana déjà, il y a Kozala, Mokambi, il y a Ndaku, Kozala, chef du gouvernement. Même dans le gouvernement, il y a dit que, tout ça, la difficulté, elle met, le quoi, tu t'es qui va production d'abisso. Il faut que tu fasses ça, Nini. Tu besoin, après nécessité, autre, ça, tu utiliser. Moi, c'est ça, donc, déjà, depuis, moi, c'est là qu'il y a gestionnaire. Il y a un yoka, et ça, on a français, côté à moi, si, c'est côté à mon kilimobimba. Mais au moins, les français, et bon, on va éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Donc, depuis déjà, pendant la biseau, déjà. Donc, dans l'histoire, il y a passé, tu as aussi l'ango. Et à présent, on a juste tripoter l'histoire, propager l'histoire, on a qui est biseau, tu as négligé moi si, avec la place de la société, moi si, nous tu as moi de la femme et joie. Mais va tripoter le côté, tout le monde a maman la biseau. Na bureau bazala tant ozolo bana ke moi c'est bandaka wana ozolo ba makambo ya bilanga la tanga bokoko ozobeta masolo ya ba esclavagisme obino bono nyokola biso basi po wana pe za tutu oui eza fuyu ya belge na polo ngisango yo ngo ngisango ke ezalaki mwasi mutu azaki te yo eno kaka ozi mabele obaloli osilisi okiovandi ngala ena loni ngala ena cerclage moto onyokolanga donc bonela noko nyokola biso de abanda kala mais yosko ngo bongisango olo bala biso ke non mwasi mutu bandaki kosala mingi koleka mobali te wana ya monyokoli eza kosala te siko wana eza monyokoli mais tango ekomi siko ya bureau ngala kene na vanda pe na kiti na bando beta ordinateur wande boboyi donc yo lingai na sala kala bilanga na sala kala makolosalité makolo kubuka mais tant que sikoyo bureau biso soto kende to mata to kende na ba ascenseur to kende na ba papier to kende devant mikodi wana obité moi si fala malanda Chati la star mo pandisango na koloba devant bande ko balandi et le mot très important faut que la histoire ndena to ba n'intro na ke na kati ya question na yo histoire présent na kati faut que la histoire peut et dérouter rabatu makasi so ba propager histoire wana mabe en tout cas éco pénaliser éco paralyser pe société à battre na reste le moko to na colonisation to indépendance en 1960 le 30 juin to après 5 ans bande ko balandi to komi na Zaïre mobutu abeti coup d'état alors on Congo to na Zaïre chanson boyo ka ngo mingi c'est basi balaki ba esclave on sa na ba bureau te consommer ka so chanson o balobi ezanze moso na bo santé papa Noël ayema akoma chanson moko interprété par soki na bo santé bande ko mayaula boina yema sala pe cœur moko
Moi ça kanselaka mobile na mabe pesa kenda kosala. Mobile azo plaider habiter. Adam moi ce n'est que ma secrétaire. Ce n'est que ma secrétaire. OK. Bakaza secrétaire, non ça na bureau. Souvent la benya baboya ja sala ta. Déjà kalape même na bureau basi basalaki. Tant on va histoire na biso ngo na otoloba awa. Depuis na ba gouvernement nyonso ya biso. Mais on doit reconnaître quand même que il y avait un certain temps où que basi bazalaka na ba bureau te, qu'on se le dise. Te basi bazalaki na bureau depuis kala. Et ça la société moko te fonctionne ni bal mais c'est ça basi. Est-ce qu'à l'époque ba ministre basi bazalaka? Ce qui parle à biso sont souvent notre bango te. Mais on parle de nous. Mais je parle de nous. Quand on parle tout le monde Gabon te, tout le Congo Brazzaville te, donc tout solo là bateau ba otala biso plus baza pena ya biso après bateau ya balibanda. Ya moment tout beta ma solo ya biso. Ya moment a posé question à ngai, qu'attendez-vous de la femme à la société de nos jours? Ya ngo zong singa na histoire de yo moko lobi ke histoire ezali, donc ezali na olobi nga déjà passé. Pour gouverner bandaka. Olobi nga passé. Siko a toza so na présent. Na présent. Yo na présent zo mona na wa kuta obeta le solo te. Na présent na passé na kala mingi te donc tu vas que tu conjoint ou tu passé comme tel que n'est pas fait kala mingi tawa. Présent Kabila ça qui daba ministre baya basi bazala ki te moi mingi sali na ba rotation na poste ebele ba PDG bazala ki ba DG consort de l'on où il y a président actuel Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo bozo mona bino moko premier ministre président maman et là avec exercer la fonction de premier ministre donc à ces gouvernement mobimba ceux qui président depuis Gadate alors tambusi à moi piloter en tant que homme est-ce que ndenge o basi ba ko mobimba le ba ministre bon malo ba député pour na yo ça n'engage que vous. Est-ce que ça m'a l'air ou mabe? Non, ça dépend de la capacité. Non, ça dépend. Oui. On a posé question dans le boy. Après, ma sous question est-ce que ça m'a l'air ou mabe? Non, c'est bon. C'est bon. C'est vrai. C'est bien dans les années. Bien dans les années, baza batu. Na kata société tozana DSF tozana masculin féminin. Donc, et donc mon côté un péché féminin au masculin aussi féminin salango. Et donc mon côté un péché féminin au azo sala masculin à salango. Quoi vanne tozana ba kangisuki ya basi wabe ya mibali. Mais to benga musala basi tambe basala ngo to mona normal. To kena ba marché to moni basi wa ba oteka milo ba ndike wa mafuta na bango. Mais loso kena ba marché de mibali ba oteka ngo. Moi ça problèmeité. Pour ça que moi si mobali aso aza molobeli ya batu na circonscription moko songolo. OK. Est-ce qu'il y a péché moi si aza molobeli ya batu na circonscription moko songolo? Non, aza capable. Dans la vie tout dépend des capacités. Ce mobali wana aza na capacité. Na pas otinda na circonscription na biso que représenter biso mais toi moi c'est ma capacité toi tu kaye po yo mobile wana akere pas mobile non c'est comme les ma capacité yo na capacité wana mobile pas na capacité na moi si akende ko représenter biso c'est simple merci beaucoup boyo ki papa na biso standing à lobby que pour na yé les ama bete moi si asala na société mais ça siko na mibali mususu lokola yo lokola l'autre o balinga basi na bango basala te balingaka basi na bango bateka te balingaka basi na bango basala eloko te donc soki abali mwasi na ye mwasi favanda na ndako est-ce que les hommes comme ça existent? Oui, bazali soki bazali ndenge olobi ke bazali okoki koloba na bango nini? Bon koloba na bango soki na koloba na bango nini place wana mpona azala na mwa réserve moke po mosu mpe eza likambo azuwa wana ekomi likambo azuwa mosu ayebi ndenge agiraka sentiment na ye moko mutu ayebi ntango so mpona ye mosu mpe aza wana ye nde asala bamabe mingi ye asala bamabe mingi alondela bamabe moko so akoma kobanga kobuka yango po esa alona yango mosu wana ye aderange bato soki so mikate mosu atekaka mikate aye koderange bamama mikate aderange bamama ya nguba aderange bamama ya bitabe aderange bamama ya mapa aderange bamama batekaka yango makaba bakalinga na coin aderange sikoyo bato mingi na basecteur différent akoma kobanga ye mpe sikoyo na tourne lokola aza mwasi moko fixe ezongela ye lokola alona bamabe mingi akoma sikoyo kobanga yango ndase sikoyo mwasi bainterdiction wana ateka te asala oyo akende kosala te baolinge kaka en réalité sikoyo ye aza na mateya moko akopesa mwasi te mateya wana mateya moko solide oyo azaki mwasi na ye avandi mpena atikali kaka mpo na ye meme soki motu mosali pene edenda donc mpa na ye kaka aza na mateya moko bote
Il y a un petit mot boya azana banti mati à moto soit côté si mtu ko tatika yepe vanda libila donc on pense mati pa ya mwasi te yanga banga on soit kana mati ya moi côté pa ya mwasi azabi bikena ya mwasi partout tata nazate a défendre nga donc moi so ya isika gazo occupé donc place wana eza likambo ya mutu na mutu bato na profiter l'occasion na pesa comme conseil bandi ko balandi yo mutu oyo ozana ba capacité pour banga te pour oza pe na moment ya faiblesse moi c'est épaulé yo tu dois encourager cette là pour dire bon mais la vie est circonstancielle pour moi la circonstance mo boye et permettre sous pas na hôtel et pas na inde permettre donc peut c'est accès wana yo de teyaye na qui c'est pas ça qui na ça na qui ça commerce à que ko vendre biloko mo yo vendre na que ko se vendre te teyaye pour ce mutu ya ba na za na mutu mo na tika na ndako pour aza déjà patron na ngai. Merci beaucoup. Merci beaucoup na cadre ya kolobela mwasi na kati ya société tozongi lisusu na yo la question ya mukie wana. Mbongo ya mwasi oyo asalaka. Eza mbongo ya ndako, eza mbongo ya ye moko mwasi, to eza mbongo ya kosangisa na mobali. Ah, merci beaucoup, Charti la Star, mon pandisango. Une très bonne question. Il faut des précisions. Na rokende na ba régime matrimonial. Na tuni on a 3 versets. Oui. Na tuni on a 3 formes. Na tuni mbongo. Oui. Eza ya mwasi ye moko. Nayoki. Eza ya ndako. Nayoki. To eza ya bino bosangi. Nayoki. Donc on a bien accueilli na ba régime matrimonial ya libala. Batons ba accueilli ba bala ni légitimement ba yebi neni procédure ki na katona. Moi 3 questions tuni wana ya mwa ba tunaka. Tant to bala ni bando wana tolanda malamu bato baza ba expert ya droite bato baza ba l'état civil te po ba département wana spingi tiki tambola ntango tobalani trois choses otina trois questions wana c'est trop très capital eloso otuna biso tolingi nini ntango tobalani toponi nini tosangisa biloko to totika biloko mpona bana to moto aza na biloko na ye yango ya mituna ya Charti la Star donc bandeko balani ntango tolingani soki biso moko ana tobala na so officiellement te mais toyeko cohabiter donc tozonga tofanda place moko ko tobenga na batabange ba ya tovanda donc na anglais ya tovanda donc ndio bana anglais ya tovanda mbala wuti mosa wuti boy ya tovanda donc bane pe na zemi alors na na zemi après bato zanda ko super bon azaba na zemi te ba yokani pina donc na anglais ba ya tovanda ba kiba ko vanda na place moko pour que ba développer vite vite so ba zuba mbongo ba kimona ba boti tant to sangani bongo to lobi to sa force commune. Donc, tout ça force commune, donc yo osangisa pe na osangisa la force. Nde watu ko loba awa na sujet ya muki batu nenga question na vie donc ça circonstanciel. Tant on a un moment de faiblesse, yo za na moment fort na yo et vous sunga biso na katana. Mais c'est comme que ngai kaka ya ngai za ya ngai yo pe yo ikomi un peu défaut. So to bi ya mwasi ezaka ya mwasi, donc ba pe za automatiquement ba ko ba bozo cohabiter te bwana no séparer. Et pour yo za na oya yo nga pena za oyo yanga donc eza la loi moko te ya mokili malgré sur le plan religieux de tolobaka ke mobali atiki ndaka baboti alukini molongani est-ce que eza interdit mo salaka molongani bandeko balani foka mobali ka molongani donc mwasi so afandi ye mo monzemba kani asusi te donc mobali kamutaka asusi afandi monzemba donc faut revoir bandeko balani donc voilà tozokenda basujet tozokota na basujet oyo eza makasi mingi tozongi kaka na makambo ya la femme dans la société donc mbongo ya mwasi so abandi kosala yango place nazali na vie soki tolobi ke ya mwasi ezala ye moko te tozala biso kokabwana ya ye ezala ya ye nga mpe ezala yanga wana tokabwana wana toza na partage de bien soki toza na communauté de bien biloko kosangisa donc c'est mbongo ya mobali mpe ezala ya mwasi mpe eza ya mobali wana tosangana soki tokotikela yango ya bana nde tolobi yango mbongo ya mwasi na mobali eza ya ndako eza ya moto te eza ya nga te eza mpe eza ya ndako po toza te ekotikala mpona ndako wana bato bazanga nde batikala nango voilà soki tolondi réponse ya papa na biso bien alobi ke mwasi lelo oyo so abandi kosala femme mariée on parle de femme mariée mwasi so akomi kosala donc mbongo na ye ya salaire il faut aya nango na ndako po mosalaki kobi aya nango na ndako donc soki azwi salaire mobimba fo aya nango présente papa tala bafutinga $1000 yango oyo na tiango na mesa papa mpe aye na oyo aye atie na mesa aleba yebi ndenge nini programme na bango ndenge ya kosala na ndako mbongo na bango
foyer na ba avenir ya foyer na biso okay. ekomaka ndenge nini kasi mobali azwaka soin ya ndako koleka mwasi mpo soki ezaki mwasi mpe aya nango mobali mpe aya nango sikoyo importance ya mobali na kati ya couple to mpe na kati ya ndako na bamatière ya mosala ekozala nini. Par exemple mwasi bafutaka ye $1000 mobali bafutaka ye $500 lelo oyo bolobi tosangisa nga na ye na $1000 yo na $500 tosangisi sikoyo yo oza autoritaire devant ngai osalelaka ngai to ngai nde mona osalelo. Merci beaucoup. Une question très pertinente, mais ça mérite une bonne réponse pour le tirage de la société. Tobimi na pona ko signaler ba tobimi na sujet te hein. Tozaka kana mwasi na kati ya société. Justement, voilà kati ya sujet to limité na koloba boy. Question ngo na to déjà pertinente, mais ils ont mérité une bonne réponse pour le tirage ya bande ko banandi bason. Et comment kindenge nini mwasi akoma pe kosala no ba sangisa mbongo mbala gérer. Le maître de la ce n'est pas la maîtresse de la maison, le maître de la maison c'est l'homme. OK. Toujours il y a un maître, il y a un maman, un tata, tu l'auras mis un tata. OK. Parce que c'est lui le maître. Après en français on va dire déesse azali. Déesse azali Dieu. Na féminin ezali déesse. Donc ba privilégier to ba venir so ba honora ga mingi Dieu. Donc c'est lui le maître. Donc c'est d'abord naturel. Donc même mobile va jouer Mario soka ye wana pas comme autoritaire na kata ndako. Mais oui. Atozalo Mario. Atoza Mario. Nga sala koleka yo. Nga na Mario mais nga so na pesa meeting. Masculin. C'est le masculin. Katana kilelo nga yino nga pesa meeting. Shala star atenga Mario pa na ye ba ne ubalani. Moi on nga da je na da bo. Atenga Mario pa na ye. Donc on pesa meeting. Donc ce n'est pas oza lokuta makasi. Donc ndenge apesi exemple ya sala ka na $800 nga sala na $500 donc on a pouvoir gérant ils ont maboko na nga c'est moi toujours le gérant. OK. Merci beaucoup en tout cas papa lobi ata moi so sala ka salaire ezali 1000 nga nazwaka 100 donc nga ka na gérer mbongo na yo lelo o basi ebele o basalaka to pe bakoma ko sala parce que lelo à nos jours basi bakoma ba entrepreneur basi bakomi na ba salon de coiffure basi bakomi na ba boutique d'habillement basi bakomi bokokende ba Chine ba Dubai tout le monde ngo. Alors basi wana lelo ebele bon to ya kota sujet mosusu pamba donc basi wana ebele lelo oyo balobi mbongo na bango eza ya bango donc mobali soko balinga yo nde fozonga ka na charge nga mbongo na nga eza ya nga donc nga na ndako na yo na kotia pourcentage ya C yo il faut chaka pourcentage ya likolo po yo ndo za mobali ndo lobi le maître là. Alors par rapport ya ça et donc on ko koloba na mibali o baza na ba situation na parce que yango nde ba situation ya à nos jours lelo basi bakomi ba entrepreneur ko le capitaine mibali do ba oza na gouvernement au sala ata msi na gouvernement oza député oza nani mais à nos jours ba couple ya lelo otomenga ba biso ba petit couple ya lelo omona ka mwasi ta mtu ateka makala kendaka ba depo nini mobali ta mtu fa sala ka bu to ba couple wana baza lelo na ba problème ebele eza cause ya ba mbongo wana au moins ça zo sala mobali pe azo sala. Merci beaucoup na question ya Chatila Star mon pani sango na zalo na plateau na invité na ye bande ko balandi bino basi ya liboso oyo sabino na senga bino te na zo yebisa bino autoritaire hein bolongo la ba équipe ko na nyesa bozo ba botsena mo oyo kindaka place mo na ba voyage ozo ba opportunité ozo ba privilège mo ya finance ya matériel pour dominer mon mobile c'est une erreur très grave. OK. Ndaku izaka mobile ba mobile là kina kosinga loboko ya mwasi pas na société congolaise. OK. Mwasi kina kosinga loboko mobile même yo moko chatila stand mobile bo pesa mbongo lobi na ngai saint zambongo oyo kende o ya obala nga pa ba yeba te mbongo ke pa na yo ngane obala yo ebinga ngana ko mukanda na kotinda na famille na bi na ngane ko solliciter yo. Okay. Donc vous allez pas dans sous ordre na ngai obéir yo to dans obéissance ya ba ordre na nga donc sans désobéir pour concerne infraction même pas un ami donc en réalité basi vous na c'est ya mibali papa la biso c'est
pouvez comprendre l'importance de la société, vous avez partie par partie. Parce que l'importance de la société, ils ont pour ça la tête. Ils ont vraiment ébélé. Alors, tu es si qu'on a mibali, oyo, basi, basa la tête. Donc, moi, si nanga a pour ça la tête. Et puis, ça a raison valable. Parce qu'il y a des femmes qui ont déconné la tête. Ça, bazali. Il y a des femmes qui ont patron na bango, bazali. Il y a des femmes qui ont commerce. Makenda commerce te akenda na avion atobimana mibali ya osala ki débauche na kati ya ko teka to pe na kati ya commerce. Il y a des femmes comme ça. Alors mibali tout batomba ba victime na yango. Alors ba boya basi na bango basala. So bato ya bongo conseil ni on pesa bango et puis na ba o baso bala na lelo basa de na ba décision wana. Ke ngane na zaboyi ba ona yo kaka ona monaka mo mwasi na nga ko sala te. Voilà la route qu'on peut ça conseil liboso pe nazo pour reprendre dans le but que conseil à ma casse na peut ça ba tuyandengwana ya liboso na no mwasi il faut être consciente aye ba ke ndenge naza boyi naza déjà engagé et pas ya mutu alanga nze momoko kondo atika biso déjà pepe kale alobaka mwasi moko te na mokili atambaka na mokili na nzela bakomi lelo na mbunzu na ye aza occupé donc soki amipesi ezali erreur na ye moko soit me pese na partout aux ala muta oye batte koza mari ngana yebi ko beti histoire wana un peu ton souci par exemple mo terre à terre ngana par exemple mo très profond ngana puta ba souci ba terrasse aza mari malongo l'alliance tant mo l'alliance alongo l'alliance dans le boko a jipe ton papier mo choix fini na lobo netika ka mtana na mapota moko tout ça soit mo bandi moko alingi na loboko or kaza mari et voilà ça ba inconscient tout ça lika mo boye neti mto yebite ko ça déjà engagé ko ça engagé. Il y a un peu de temps de faire ça conseil na bandeko bana ni bolimbisa moke naza muto na naza mingi beaucoup plus invité na ba makambo etali mabala na kenda kolobe opesa bato ba conseil wana na sala ngoma mingi tangu fier nga bala ba esika ke muto ke bala ye wana na bengisa mwana mwasi na ngamo papa na tout na esi réellement a commis vraiment na temps wana ya bala sinon temps wana ko quitter okoki ngala mona jour ya feti nana kama na mo Serge Kenga ndonga la yebi mukolo ya feti ya mwasi ba ozela ye ba bia kenda salon nzo akenda ni na mbali musu na hotel. OK. Donc voilà, ba gafi ya modèle wana za pona ni ozaki no prêté non komi na temps wana te ko bala mais on dimi o bala ozala kukansa na mutu te o se pesa be mutu e tango memi mobali epa ya ba parents na yo tout temps on nimoti ka pa ba parents na bino oya kovanda na ye place moko e ngolo ba ke yo oponi ye so mutango pona ki ye boko habiter to bo vanda na ye pour le meilleur pour le pire tant yo komi na meilleur aux yeux occasion que ni ba voyage na kusema biloko ya koteka ni yo komi na nzao kesa ba débauche. En tout cas, comme le problème pour on imagine d'ailleurs qu'il en fait dans mutu o tina suka sauf que lui ka bola biso surtout comme que mana ba wana ba patron tant que mana ba PDG comme que mana ba ministre wana yo zaki secrétaire et comme ce qu'on est bitoto Tony papa msalo bibi toto en tout cas ezo kopesa pasi mingi tozongi pe na ngambo ya mwasi eza na basi ko baso ba décision ya vie na bango balobi nganye na zaboye nde na okende libala boye na kosala te mpona kendaki bazonga na charge naza mwasi na kotika na mwasi mobali na afala tanga alesa bana na ye atuka ndako na ye asala makambo nyonso ngai na kosala te ya des femmes comme ça qui existent mais na ba conjoncture na mboka na biso atikeli yo charge nyonso mais tant so atanga tant so ebipe commerce tant so pe mobali asenga ye apesa ta mbongo ateka po epona ta biloko moke ye aboya totalement aboya yango ba raison na ye ezaki lelo osenga pe na ko contribuer et ça la ke mibali bino bozwa pour la bino ezalo kwa bac émissaire te donc ngaso na futi ndaku yo futi pour futi to kaboli ba charge de ça kwa nga babala kinga les soucis donc comme ko andi ko voler on a kata libala ngo par rapport à ça ko lo bandi ko balandi et ça sera mo vraiment to seka et ça na moi passe mkina seki mino ki passe pour la ba regret akomaka ka tout ce mission mo nzembo mo na yobaka motaboyi mosala ye aboyi mbongo motaboyi mosala boyi mbongo oso olingi mbongo foli na biso mosala mbongo ezali lifuta ya oyo moto asali tango yo boyi mbongo mozala poso vivre
ok vie egali mbongo c'est une contradiction comment vous avez la décision dans le nez na kosala te pour mobala ke azwi en charge faut mais là qui balade kwa mezate nazo ya sikona na lobalo moza muke kaka mais eza mulai eza o muke eza mulai oyaki libala oui mobala ba ete ba longole musa pasa la place akelo ba bisi ba révoquer musala ici quand pas l'occasion musala ay luka musu sukande oluka beaucoup fana bino beaucoup faté bomba te beaucoup fana bino boyeba eza na bato mosusu boyeba bato oyo baéconomisaka makasi na oyesa bino majorité eza bato oyo basalaka te bato oyo basalaka aza na assurance na mosala soki même maladi moko eye mosala société oza charge ekointervenir même mpona bana mpona mwasi e consort bato oyo basalaka te na vikana soki 10 000 nasaleli 8 000 2 000 fo na bomba ngo mpena kaka mosusu wapi donc bato babombaka mingi eza bao basalaka te bato basala na bassurance wana donc empêche ata na eloko moko te mwana mwasi oyo azwa décision ya modele wana akeyaki kaka libala akoki kosala te kaka mbala asala ye nyonso alongola erreur wana ya makasi atia na motu na ye avuza yango mpena bwaka avuza mpena bwaka donc abwaka yango abongo te etikala me atuma ngo mpena ezika etikala ya poussière atuma yango ezika merci beaucoup papa la biso saint abwaka ezika mpena. Gasco, par là, je vais te dire quelque chose de très très important en tant qu'une femme. Mon émission, c'est Allélo. Deuxième partie, oui. Deuxième partie, et Rosala Torolobela. Papa na biso saint alobi ki basi oyo ba boy ko sala bazwa ide wana batumba ngo ba waka. Mais lelo oyo à nos jours ba problème nyonso tozomona bandako mabala. Ba divorce nyonso tozomona eza parce que moi c'est achaka bongo mobali mpe achaka. Donc moi si le quoi yepa chaka mobali yepa chaka donc yepa ça na moi dire mobali pasa na moi dire tokangi parenthèse tokangi il faut tokanga yango parce que so tokanga yango te mabe kozala parce que il faut totika bango bongo po bazela biso tokoya ponga wana place wana nde na oloba mabe makasi parce que bino nde boza boye te na opermettre yo te pourquoi nazopermettre tosala débat pour vaincre te ndenge koclôturer okangi parenthèse oyo eza nde toyaki koluka motu moko alonga na débat totie parole ya suka ya fin ya clôturer malamu nalobi débat te oui mais nalobi na sens ke olobi ke s'il vous plaît te nga nalobi na sens ke olobi ke bato bana basi wana balongola ekivoki wana donc bino ndenge boza boye boyaka kobala bana bato po bana wana bakende kosala bakontribue na bandako na bino yango wana nde olobi nanga te po bato mpe baolanda biso bayoki ndenge intervene na place tokomi tolobi boye vie eza commune vie eza obligatoire po vie eza ya kosangana po eza commune eza ya kosangana chance est comparable toyebi te entre mwasi na mobali nani nde nzambe atiaki na etwale wana ya kozwa mbongo ebele ntango so moto akozwa mbongo ebele na vie eza mwasi ye ozwi desio naki ngai na kosala suti to na kosala te na kotika osali po azwaki na libala soki moto azwaki yo na libala tosala na bamoyen moko eza pe donc fata na bamoyen moko suffisant eza nde yo boyi kosala soki ozwa mbongo wana ndele obisiko pourquoi lakangi débat wana parce que oyo tokomoloba oyo eza sikoyo suite ya émission kuna potango yo koloba bongo ngai na kozongisa lisusu na koloba noke non basi oyo basalaka te basi oyo batanga te basi oyo bayebi loko te seke babala te bon te voilà po bato so balaka ezaka te oyo baza na diplôme ya université kasi olobi vie commune donc vie commune ekomi tokomi lokwa na poto en fait qu'on se le dise yango na biso ke tookende na sujet mosusu yango na bi tokangi na biso mama balokende nango famille na ye tokangi na biso mama ekomi sikoyo nde na avantage na bino yango wana na bi tokokutana lisusu nga na yo wana ezala sikoyo débat wana ezala nango te te wana ekomi débat yo lobela mibali nga lobelaka problème tokuta bandeko balandi toya wana mpe mutu mosusu ya netre wana azala netre mutu wana oyamba na ye ye adefendre opinion na ye oyo alobi ke mwasi il faut contribuer nga mpe na boye yango ke eza obligatoire te soki na ye libala na contribuer nga nakoki kocontribue te na place yo oyo kobala nga otie nga na ndako no mpona komi kosala na baklasse oyo baparent nanga batangisanga
bamona pasi pour na contribuer yo OK de relier on a moi na maman mususu c'est malheureusement que au bar les gens sont pas mututé voilà donc to bombi wana de la bolo bana biso soki to ya débat pour na kolobela to sujet wana pourquoi moi si azosala la société pourquoi il faut contribuer na ndako na ya libala donc wana ça le quoi sujet tozongi na sujet na biso to compris toujours qu'il vers la fin de notre émission d'aujourd'hui en tout cas to baki importance ya moi na kati ya société tolobeli ba positivité na mo tolobeli ba négativité na mo ndenge nini au moins si ba valeur nini faut apesa mo la société otalisi pe ba tu ba valeur wana nyonso alors tozokende na moi suka eloko mosusu nini okoki kobakisa par rapport ya basi oyo lelo baza na kati ya politique lelo oyo politique na biso eza na basi me baevre yango mpe na kati ya politique basi baza na kati ezomonana te par rapport ya mibali lelo oyo okoleka omona kaka mwana mobali moto asalaki boye mwana mobali moto asalaki boye me basi oyo lelo baza na kati ya société na biso ya gouvernement conseil de bise non nayoka te baevre pene ya basi oyo bazosala ozomona teke na kati ya société yango mpe basi bazali me misala na bango ezomonana te. Ah, merci beaucoup. Bonjour, et tout fait des bisous dans la société, ton nez. Question posée à Malam. Il faut répondre dans mon pénal bien. Bando Balanda, j'attends quelques minutes. Et 2 minutes, car on a expliqué Bando Balanda. Voilà. Bino Ozola, dans la banda, partout, vous allez, vous avez des membres et des partis politiques divergents. Non, ça bino que nous beaucoup de partis politiques, beaucoup de conscience. Na profiter de l'occasion, on va appeler même les bali, même bassi, mais on va trouver même bassi, on a bassi. Beaucoup tango na inconscience parce que na na mona te mto sa déjà parti politique asenga statique na na mona te mto ko ta sa déjà parti politique asenga règlement d'intérieur na mona na noté mto ko ta na parti politique asenga organigramme ya parti ba makambo wana te beaucoup tango na inconscience oya ka usadere na yo webi ke mama ngandi abo kambe mama tukinda koyemba tukenda kobina bokomisa ba rencontre moko bokomisa ba kilomètre basa la kiti matina na église bokomisa la kiti matina ya bino yamba mutu moko ya bokoka bo betele maboko e consort soki bokota na ba ambition soki bokota na ba vision iboso bokoka koyeba tant boye na place wana nini elekaka wana to nini esenga biso kosala rôle na ngai nini na parti politique ezali nini donc nini faut na apporter na société na ngai na kati ya parti politique. Voilà donc faut boye bayangwana minota boyaka bolekisi sentiment liboso o linga mboka okoki kolinga ningi leader ya parti politique et olingi président ya parti politique bongo benga mama autorité morale boyebi te rôle autorité morale nani nde pa benga autorité morale il y a beaucoup de personnes bana ba parti wana eta ba parti hérité baza ba héritier ya ba parti aza créateur na ngoti donc par autorité morale bien boyebi et voilà aza propriétaire ya idéologie moko te ba bazolanda donc ça autorité morale. Nous avons ma la politique, tout ça, on a plateau à Châtillon la Star, et ça pour bah moi c'est tout rôle dans la société important, c'est moi dans la société. Voilà, moi tant que dans la partie politique, soit Lucas, tu as des fois là, on va dire avocat, on va pas dans l'avocat, pas dans la bonne, mais les avocat dans la société. C'est pour le qui dans la vie, au Lucas, soit dans l'avocat, il y a tout au foot, il a été dit moi que ça a un conseiller juridique. On appelle ça même un conseil juridique. Même quand on a un appareil, ça qui a l'importance dans la valeur dans le alors on a nous que nous perdre dans ce que nous bénéficier plus tard. Mais on a gagné la partie. Partie le bani pour nous que nous mettons beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Ce que je retenu dans ma bonne sur le lobby nanga par rapport à la question de la tournure le lobby boy. Avant qu'on au sommet, tant aux ala qui nanou na sewana, il fallait oyer ba marambo qui nous au sommet. Donc aussi longtemps ayebi importance na yé tita matalaki donc ata lelo comme ministre yango ba evre zo mona na te déjà au début na yo oyebaki na makambo yo yebi donc oyaki no kaka pour ndeko ya pozali mwana ya on va pas ko tena kata parti donc okota kaka ba voter yo lelo okomi député alors misano ko mona na ndenge et omona na te parce que soubasima na to pe bandeli na yo déjà ezaki mabe makasi en tout cas to comme il faut na suka émission na biso oyo to belaki moi c'est importance na kata société mais ça partie 1 ezali moi c'est na kata société eza ba partie ebele parce que moi c'est lelo na mokilo to zali ka moi si na mobile donc to dokine na mo maleme to loba pe moi si na kata ya société ya réseaux sociaux moi si na kata ya société ya boye moi si na donc to bandolobela ngona ba façon nyonso to pe na ba forme nyonso par rapport ya ndenge ba sujet et bana toujours koyela to comme vraiment na suka na yo papa un mot par rapport ya
bato balandi biso mwa dédicace esalaka mpe malamu mingi. Merci beaucoup la Château la Star. Juste pour la repesa ngai parole à clôture ya émission ya Lilo na sikoyo na lobi na bande ko balandi nyaso ya mokili mobimba mbote na bino eska bozali bo continuer vous faire confiance vraiment babi s'abonner partager pe lien parce que ki bino mon page Château la Star eza malamu mingi pour que to kabola la connaissance kwa moke nzamba pesi biso na elongo na biso nyaso albaki malamu abete ki yo oza maelete abaki pete ke yo oyebi kosalela te oza mayele ntango so obosana mongo barapele yo ntango so osalela yango mais okomaka mpenza te okoki kozonga à travers émission oyo donc voilà baforme na fond explikango mpena mwa malamu biso na bino tokutani mikolo eza koya bino nyonso boboto mabota na bino ciao. Merci beaucoup ya balandi nyonso tokolandaki biso na papa na biso sa oyo tobeti masolo ya mwasi importance na kati ya société tolobeli mwa bapoint ebele tolobaka toujours ya malamu tozwa ya mabe tozwa te bino basi mpe bolingi bokritike en tout cas boyeba ndeni ya koloba baconseil mpe bolingi bopesa biso bopesa et puis basuggestion na bino par rapport ya basujet oyo moto olingi opesa ntango suggestion en tout cas comment na commentaire benga na numéro wana ezali wana en tout cas okopesa basuggestion na yo par rapport ya sujet na biso oyo tolobeli lelo tolobi ebele mingi te ebele ya koloba ezali tande epesami vraiment malamu te. Merci à Ningala Nzungo qui était derrière la régie oyo apesi biso bidele kitoko boye merci beaucoup na yo merci beaucoup na balandi nyonso pour ya chaîne na biso bokontinue kosabone bolike Château la Star mama na bango toujours bidele kitoko nazali awa bandomo na nga mingi merci beaucoup moi je vous aime tant de gros bisous bye. Château la Star, groupe cinématographique La Liberté.